Bonjour Joël, audio nanga na tindi nzoka ekei te. Appelle-moi ekotaki elongoli yango. Jape Bemba aya kopesaka biso bilan na ye ya ki premier ministre na ye ya transport. Apesaka biso population compte rendu. Na bandaki boye na komi na boye. Ati oyelaka biso ba discours wana ba haine wana zoyaka nango. Ya lati haine na église catholique, faut respecter église catholique. Pour église catholique ezali maison mère, et église toza na droit même ba église ebimi ebele, faut respecter église catholique. Haine nini azolatela na église catholique. Tanga azangaki ba fonction, bazokende kokosaka kuna kokende kobomama na sima église catholique. Bazwi ba fonction nde église catholique ekomi lokola mbanda na bango, nde ekomi eloko na bango kosakanela. Ye aza mutu so azokende ata na église catholique ko bandimi bamoni ata babenganaka mutu na ndako ya nzambe te, nde mona ndako matanga babengana mutu te, me babenganaka bango. Babengana bango, ça c'est jouer avec bato na bato to na population to na église. Lelo komi premier ministre ya kosakanaka na ba église catholique to sakanaka na nzambe. Oh, boni boy. Yo zali eza lokola mwasi ko azali pa mobali boy yo zuye mobali wana pe atikili yo mwasi. Mais yo lui a osala makambo no ba grande chose ne pas mwasi ozu sika. Yo fo betela kaka histoire mobali akenda. Mais mwasi banda va na kati ndako na zomo na changement ezate kutu mobali no akenda kutu ko azalaki ne bien. Amo raisonner na mobali no akenda eza ko ba Jape Bemba. Ozolela wa ki premier ministre. Président wana so président ya zoboya yango pona ni. Mais ye tango zalaki na 1+4 azako wela nini kibokonzi te yango ba Jape Bemba wana bakoki kozalaka ba président na Congo te. Bato mo baza ba vrai esprit mabe bato a haine. Ayela biso ba discours azoyaka na wana te ya kombo Kabila wana, on n'a pas besoin de ça. Azoya nde ko mburiaka bato. Ya yela biso discours na banda koti na ki premier ministre na ye ya transport asali nini nini ya bongisi na nini ya kutaki ya kobeba siko ya bongisi. So ka monika do ye bana zomona na parako alingi mboka na biso te. Ye na makambu oyo azawana na Congo wana ko azoko luka ka kokota ka ba désordre ba haine moko do kazana ba discours moko ya haine. Boye bisa ye pe na kati ya makambu oyo balobaka ke de père et de mère. Ye aza na droit lobelaka yango te po aza na kati te. Biso nyonso na mwana bebe soka komi ata na 2 ans 3 ans mama na oyebise kaka ke Jape Bemba papa na ye azali congolais te. Donc ye ndenge aza bongo akobetaka masolo oyo ya bana ya Congo te. Mais tala na monoko mutu kaka olobaka ba Rwandais oh bongo yo siko yo kolo papa no eze colonie. Yo za de père et de mère. Yo aux étrangers. De soto agi na gouvernement moko abi bato lokola bango bakoko zalaka ba premier ministre ba mboka wana te. Po mutu abotami papa na ye mwana ke azalaka na kota papa. Siko mwana abotami papa na ye aza congolais te. Mais ayo kosala nini na tête à l'état. Te ki premier ministre ya transport. Eza lokola botieka mopaya te. Na fonction wana to na ki premier ministre wana. Basala nde musala batika koyelaka biso bambrouillement tolali boye na haine no pona église catholique pona basango te yango te. Oye na haine na yo pona baningo ba Rwandais te. D'autant yo ndibaki ko travailler na bango. Bango baza bato mo fo bakendo sambisaka bango. Do yo yeba ke bato na baza ba Rwandais pourquoi lukaka ko travailler na bango. Oh yango ba rebengo ba otika ka ba rebengo ba bato na biso te ya kotelaka confiance te. Ozoya kabaka tata boye ovande ovimbi ozoya koloba kanisa lingo lobalika mwa malamu ori kozoyela bato ka ba discours moko ya ba haine o mwana moke kutu aza ta na 18 akoko loba ngo te mais tata munene bo avandi pa kangi kiti na ba discours moko bo eza non sens yo comme l'église catholique lokola rebelle ah papa bazala pe ba chef de l'état azoluka cohésion nationale ye Jape Bemba azoboya yango mpona nini soki ye te moto aza na mauvais esprit azotravaille na chef de l'état na ba mauvais esprit
kasi kala toyoka ke ya bomaka pe bato na Kisangani. Bon yende nga zali wana pesa muto esi akangamaka déjà ata basalaka basambla na bango muto oyo esi akangama azalaki na dossier na justice ye pena na bamboka oyo eza pena na banorme normal akoki koma premier ministre lisusu na mboka na biso ya transport ya solo wana na bamboka vime ezali vraiment ke bazalaka pena na mibeko eza ferme pena nde tozomona baninga ye akoki kotravaille lisusu na tete ya leta te ozo comprendre. Donc ozomona pena bato mosusu ye azoya kotangaka bakombo bato alinga tia bato donc ye azoluka nde division na mboka na biso kotangaka bakombo bato ye loko azotangaka bakombo bato ye mpe kotangaka bakombo na ye mpo bango na bato oyo bazali bapoliticien bolingo komisa bato kaka na politike si longtemps ke tozoluka mboka na biso kimi ezala makila bato tika kotanga butu moi bino bamisusu bomesana yango neti bomonaka yango esengo na bino ezalaka chance na bino bomesana kozala na bapouvoir makila etangaka ya bato po bato wana bazokufa bakomi lokola basoso lokola bangombe ale sikoyo lie mboka na biso ezala na kimia to progresse loko esi boye koyiba oyo ya bino bokopesaka bana na bino ale lobilobi okotravaille na bato wana soki sikoyo olongo kotravaille na mutu wana obimisi mutu wana komi rwandais mais yo na mbongo yango travaille na rwandais si orécupere déjà babien oyo kutulia misu baboti no babotaki otikali kozwa te lobilobi susu ozotravaille na chef de l'État oyo okowanga ne lisusu te okobenge susu nani tuti to okobenga ye nani batikela biso na badiscours na bango bazoya kosalaka bato badebalo wana mpo ezokonervaka bato mboka na biso toza na biloko nyonso barichesse ya bien oyo lelo oke kosala na mboka na yo okoganie tozoya koniokama na bamboka bato kofutaka baassurance makambo ebelebele mpo na nini otala criminalité epai moto asala ata mwa boutique na ye moto aboyi ne kosala kikulula na ye asali ata mwa place na ye nini ya bakarte na baye mpesa kokende koboma ye ifo ordre ezala na mboka na biso ye mpena azoluka division na mboka na biso donc aza mpena moto efo mpena makelele ya bamboka nyonso etelemela ye sikoyo parce que ye azomona soki chef de l'état alobi ke te basala cohésion wana ye azomona ngo lokola mabe mpo na ye ale mpo na ye alingi ke ye nde kaka azalaka wana renier akosaka chef de l'état nga nazomona ye nde moto aza na programme mabe envers chef de l'état franchement mboka bato etambolaka boye te ozomona soki moto alingi aluka na ye kimi ezala na mboka bango lokola esi bazwi bafonction avandi wana ale balingi te bato basangana oyo kaka bino bolobaka ke bato ya français bolobaka séparé pour mieux régner mpo bango kaka bareniaka kaka biso nde bapopulation babolole na bango totalaka bango ozomona biso kaka tokontinue kaka kosouffrir butu moi soki mama aluki te bana ne bakolia te bato bango kosala mosala na mboka nawo moto akokosala ata komi kosala ngo mpo na ntina ya bozangi yo yelaka bato badiscours ya ena tuka boyebisa ye soko oyebi te bato bazosepela no lisusu te sikoyo attitude ya moto azomanifeste oyo koma bokolingaka ye un jour azala chef de l'état ya mboka na biso akomemela biso nini ene na ene kaka bato boye bakozalaka te ko bazala bachef de l'état to bazalaka na bantete ya mboka na biso soki azobenga baninga baétranger ye pa yebaki toyebi ye aza étranger oyo azolakisa biso wana badiscours wana ya ene wana biso tolingi yango te na mboka na biso tolingi tovivre bien mpo toza na nyonso na kongo na biso wana on est tout ozomona il faut ke badirige baya kodirige mboka na biso dans le calme dans le vrai na souci ya population enoke bato bazoyelaka biso badiscours moko boye ya debale ya koseparaka bato tata mokolo boye kovanda no mpe boye naka bakata ya nzoto boye oya koloba makambo ya bien te ozoyela bato ko badiscours moko ya haine basango bato bazodeplace nazokende koluka mwa négociation ezala mboka evanda kimia yo ozwaka nde église catholique comme église ya kosakanela ye banda ye kovanda na fonction na ake wapi ake konégocie place nini na bango bato bazotravaille ne bakeba oyo bato boye bazala komona
ye kutu nde mutu azokende kolukelaka bino banini ya kirebellion yango azosalaka bino siko basali je wana boyokana te mpo boyeba bavrai masolo te azolinga kaka division ezalaka ezoprofite nde na ye azomonaka soki bato basangani baverite koya koyebana ozomona nga nayebisi aza lokola mobali oyo aweli mwasi ya bato bien mwasi mpe ayepa na ye me mwasi ayepa na ye milelo na milelo eloko malonga eza te aza kaka na histoire kaka ya mobali na yo wana bozalaka na ye kale mobali wana azobloke nga eza lokola jape ebemba banda ye azoyesa biso population te banda akomi na kipremier ministre akomi wapi akutaki nini tozokende wapi ye kaka soka ye akoka mburiaka bato na chef de l'etat kaka na makambo ya kabila mutu si akei na ye atiki fonction ale bato boye siko botravaille siko ta mosu bino bokotravaille koleka ye tokobetela bino maboko mais eza te bozoresona kaka mutu esi akendaki ovandi oli otondi te oyeli biso bambruyema ye nde mutu azoprepare coup d'état ozomona parce que esi asala deja nini yaki rebellion ozokomprendre oyo azoya kolobela biso population ezokota biso te mboka nini yango boye ekokontinue kaka na badesordre donc ye lokola azoprofite na ye na kipremier ministre na transport ale ye alingi sikoyo atielaka biso kaka badesordre bamakelele kaka ya bakombo ya bato oyo esi bakenda barwandais banani non on n'a pas besoin de ça toza na besoin ye pa yela biso rapport na ye ya kipremier ministre na transport banda akoti asali nini tozokende wapi voilà bamona te kaka bato ka mpo bazotala bango boye neti toza bazoba neti nga mobali ko ozwi ngai sikoyo banda yo ozwi nga oke changement yo tanga kaka komba mobali esi akenda sikoyo ozwilaki nga nini ozakolinga kaka kolongola nga na maboko ya mutu wana mpo kaka obebisa okomi lokola nsobokila to nyama oyo ekotaka na madesu eye kobebisa nango ka madesu nyonso pamba boye bato babeneficie te ayela biso makambo ya premier ministre na ye me na bamboko pene ezalaki ya normal ye akozala premier ministre te ye moko ayokana kuna na kirebellion ye moko ye wana oyebaki ke bato wana baza barwandais oyo otravaille na bango obeneficie mpe na turo barwandais yango vrai ou faux sikoyo ntango lobi lisusu akolongwa mosusu akoya okomofinga lisusu botravaille na ye ke rwandais okofinge nani tuti okofinge nani mais si otravaille na mutu wana esi obeneficie mpe nzambe ya otala bato bien bazosakanaka na église catholique ata toza na combien de l'église na mboka na biso mais église catholique eza première église oyo fo bato barespecte yango ozomona eza te soki kibokonzi toza komona bango awa bazokima mbango epai ya basango me lelo oyo balingi susu basango wana te bongo bato boye bazali na bango na baposition fixe te bayambaka bango mpo na nini po baza bato koyambaka bango te mpo moto azwi fonction bokomi kowanga bato oyo kaka basoutenir bino nzambe bapesaki mokongo te mpo soki apesi mokongo mawa mingi oyo bango bazosala tozosepela nango te tozomona bademarshe basango bato butumu oyo bazolala pongi te bazokende ale bango nde lokola balingi division ezala na mboka mpo ezoprofite nde na bango na mabumu na bango na bana na bango population azoprofite na eloko te yango balingi kimia ezala te oh lala